Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel? Bienvenue sur votre chaîne d'actualité. Merci en tout cas, merci énormément à vous, le fidèle de cette émission. Je vous aime, je vous adore. Nalingibino, il y a trop. Vous informer, c'est mon souci majeur. On parle de l'actualité et là, on c'est sur la communauté congolaise. Tu hésites à rater, à partager en outugé dans nabino ba fidèle et à Bibiche Mbombo officiel. Qu'est-ce qui se passe entre Koffi Olomide et Denis Lacy? Alright? Koffi Olomide et Denis Lacy, ezo yinda kaka seko yinda. Ezo yinda kaka seko yinda. Ha! Je vais mettre le son, binomoro boyoka. Toebike, mambo oyo yotakoleka récemment awa, mambo ya Dakumuda, na ya Denis Lacy, ya Dakumuda na Koffi Olomide, na Mike Kalambai. Et puis, toebike Koffi Olomide, le bas qui no ba pasteur, nyon so mingi bazar aventurier. Denis Lacy, à ce qui relève, wana, ya koloba que non. Koffi Olomide, j'avais mis cette vidéo, ba balandanga souvent, bon, mon aki na tchela ki bino vidéo, oyo Denis Lacy a télémé ki Koffi Olomide pour dire que non, Koffi Olomide azan nani na mboka oyo. Et polémique en weso continuer. To landa nanu, image on a proposé bino ya Denis Lacy bo landa nanu. Et puis, to kozonga juste après pour commenter qu'est-ce qui se passe. La fois passée, Denis Lacy alobaki a kolobe alisu likamwa mutute, a tiki na mambo ba polémique, a osane musala nzambe, mais tozo continuer kaka komona pasteur Denis Lacy, le prophète Denis Lacy, azo continuer kaka koloba bakambo bato. O Koffi Olomide oyoka pour ya ko répondre to éviter. Alors sans plus tarder, tolanda na bino télévision et radio te, tolanda na bino together. Puis tozonga juste après, mais je vous signale soza na posa, il y a ko ça la pub, il y a article na yo nzembo na yo, shop na yo, business na yo quelconque, n'hésite pas surtout de me contacter avec le numéro qui est juste là en bas. OK, donc so lango posé dans ça pour ça la promotion anything et le konyo oyo lingi yaka na privé toko solo là. OK, sans plus tarder mes amours, télévision et radio, ceux qui n'ont aux abonnés, n'hésite pas surtout de le faire. Abonne-toi, partage, like vidéo na biso, yango pesa biso makasi, yako looker la rabino ba contenu. OK? Oza pour ça la commentaire numéro wana soit chaka juste na espace commentaire wana. Oche opesi point de vue na yo donc oza free ya opesa point de vue na yo. Mais je vous signale que nga nazara juste au milieu du village. Hein, nazara pona mututi, nazara juste. OK, oui, bah remarquez quoi là parce qu'il y a des gens qui m'appellent Bibiche et patati patata, mais je suis une personne donc ma erreur pesant à rater. OK, sans plus tarder mes amours, tolanda image à Denis Lacy et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Respect wana mutuel oyo fezala entre ye légende na yo pe prophète koto banini. Apparemment André yo ozolingo teleme le fait que lokola yaza mon Christ te ou bien lokola yaza pasteur te yo fozala likolo na ye. Naza likolo na ye. Or ye pasolo bageno te ye aza légende ya mboka oyo. Légende ya nini? Ya yo ma musique profane. Si banga na scène yo ga diki. Biloko ministre azoboya yango nanda. Maintenant nazote à Jésus. Na cause na faiblesse. Il y a des pasteurs qui ont des faiblesses. Mais et qui c'est à ça la musala nzambe. Mais il y a aussi des pasteurs sérieux où va ça la paix musala nzambe. Il y a quoi qu'on juger église pour y corporation des musique. Donc il y a quoi qu'on critiquer peut-être des musiciens chrétiens ou banani na yembeli na nani. Mais il y a quoi comme la pastorat ndeni. Pour ça catholique, prêtre catholique nenga sawana, ba ça peut la berrer. Ba catholique ou ba pédophilie pété. Ba ça. Si.
au monité ba BP ya diocèse oyo na basango ya diocèse va sale pe lettre contre le pasteur Ambongo ou azale ka cardinal na bango. Ouais. Il y a toujours des murmures partout, il y a toujours des erreurs partout, tu vois. Nano mona sango abotate. Ça n'enlève en vous rien qu'aux ala. Voilà. Ou un de Dieu. Voilà, ça ne nous enlève pas ça. Ma faiblesse n'enlève pas à moi qui ouin nanga. Dieu me punit, oui. Dieu peut me disqualifier, oui. Mais yote. Yene ngazani fois comme la légende a solo lana ba jibé, a solo lana ba wera, a robenga bango tubwe ba yena palais ba le ba meli, bana nanga bandeko nanga ba legi nanga nde tozabu photo yo kanaka. Tout le monde a séqué en koufi, bon on a yena cercueil ou yena boye jibé yo ko sala yo mo côté. Légende de Moussa Néangwana papa au tout cas na yewa. Mais là c'est ça. C'est que hier comme oh non, à ça pesait condoléances c'est pas ya. C'est pas ya là le. Ça va viser pas les voilà. Et le boulot là. Copie à nager. Légende, la personne monte. Donc en fait la ligne est trop, la ligne est trop. Je béga na toko délaissé ngabi bien abi na yogi le mot le numérologique donc aux amutana ni wa danger wa mayele wa créateur tu vois des fois père au taquiner tu vois des fois père am tout monde mais siko basala age na maman nzambete mais makamango yango ya banyo abenga rabino tardivement ou abenga rabino na tongo makasi yango de ça qui ba message monsieur bimi wa noté dakumuda alobi onote Koffi Olomide na ba pire petit na ye wana bakota na kata ba loge na ye bakota na kata ba biloko na ye ya koma ko initier bango koyoka mutu azoloba musali na nzambe pe pasteur lokola yo azoloba genote et pasteur oyo azagi pa Koffi tala banda o solo ba pese na téléphone boyina boy ezagi po initier na kata eloko wana yo en tant que musali nzambe olobi nini basali nzambe bazo se trahir bango na bango entre bango bezani ni non mon aibi yazaki na camp ya musique ya mokili asala bakisi ouais aboma pe bato asa longwa déjà na kata na témoignage motema kasi ayebi monde ya utati ngana kokota dans témoignage ça ne concerne que lui et puis akufa na rolo ba mabe na été ni mangam été mais yemo ayebi lo galobi na mokolo papa ya Dakumoda akufa Koffi akendate pour Koffi aloba ayebi été ba s'approcher te mais akenda matanga onate OK akenda matanga ya papa ya Dakumoda papa ki mbugu so tanga akufa akenda Koffi était là tu vois bon azago kenda na cadre tu vois donc il y a des choses na ba colère to ya to kuma wanga na netinga boy na vie na kutana Koffi ta kusuba sifate je musu mama tina ku feli papa na pare tozo ya azo sa mama tina bi dile se me fiwa na métis wana otika na yebi ete azo alu kiranga makambuka mama tina sidiki tu vois ti azo ke no kunda père na yena kin ngana pare mais tu yinze la moko pour que na aéroport Koffi azolo bala misune mais pas ça momi moi métis boy alors on a mis ça maman Tinez zo comprendre le monde est-ce que maman lo ba est-ce que ça vrai mais azo takine mais mère agent au sérieux OK mais arobo moli balade bien sûr bon Koffi il est comme ça des fois il takine des fois awanganio des fois masteranga des fois donc compliqué personnage né c'est comme ça bon ngana Koffi to traiter business makambo ya molimo te pona leki ngana évêque na spiritualité ata musicien moi na kisi à niveau nini ara moi n'est pas nga ponga na évêque va pesa ka pouvoir moi ya koboma monde à ténèbres tigolo baboye na liko na bango mais vous appelez na vision ya komona ke oyo na spiritualité azana niveau tel oyo ba likolo ba après nzambe ne bango oh grand maître na se na ole sezelo donc là comme moi le banet Koffi appelle ça pasteur kisi nande yani te dingo appelle ça kisi comment pour na likolone mais yo posaka okangama na epé série moko trop na kangama na eta na se na sa bango bakata na motel fikio na basanza ba makila
nga j'étais nga bena moto ya lito ye pedo kuti mamuno. Donc en fait et l'autre to reprocher Kofi Kaka akota mambo ya spiritualité pour y aller bien côté. Bon, magamune te aye na badakumu d'abord, je peux pas entrer. Mais nga na Kofi to solo la magambo ya babilo ba genre wana te. OK. Agobenga ngaza likamoko ayebsinga tam susu jiru moto kutana braza luka inga za ina problème moko bo ifato kutana to sololi, tu vois, mais que je bozi par cosa mama mbele ne ngana yeto sambela ngana Kofi to sambela ni on comprend donc c'est du faux, tu vois. Donc en fait Kofi au contraire azo ba pianiste nanga ba beta repa na ye. Ah bon? Nzai kwa azwanga Vieux azwanga na Rolanda Daniel tia kufa. Ok, merci beaucoup. J'espère que Bolandi Bino Moko. Moi, j'ai compris que n'habitez pas sa point de vue na Bino par rapport à la vidéo au Bino Bolandi. Il y a Denis Lessi. N'habitez Bino Bomoni maman ils a le rôle à Nizal roi comédie. Ils a le rôle à Batoubaye. Bon, moi, ce que j'ai compris. Et l'obélia Denis Lessi parce que maman faut tous en série parce que nakala poto mona pasteur na babiloko ba nonsense auto benga ngo biloko ya mokili nakala biloko ane zalakati biloko ane zalakati au mona pasteur auzaka na domaine na ya ki pasteur autika kana mambo église côté ya ba séminaire patati patata mais nde komi lelo ba pasteur ba komi ba analyste ba pasteur ba komi ko sala ba analyse na ba sujet o eza ya actualité sujet ya musique surtout Denis Lessi to yebi akotaka na ba sujet nyonso eloko nyonso ko ya na internet akosala lango analyse ba pasteur akala bazala bongo ti leo to komona ba pasteur ba komi pe belé ba pasteur nani comme na papa oyo azalaka ni azakwa mungala boye asala pe ba analyse pasteur basala mingi na Mike Lokamba ba émission boye asala pe ka ba analyse lokola Denis Lessi pasteur na bosa na sala ne pe émission kala donc c'est ça ba pasteur wana do bakota na bango bakoma na bango ba analyste oui ça paye so za na chaîne no YouTube to bato baye ko luka yo sala analyse mo muke ezokota mais ba pasteur ya kala to yeba bon na biloko wana te ye donc ba pasteur pe mingi balinga na bango ba monde internet te balinga na bango ba monde internet te parce que internet ezana buzoba bako matisa bako kitiso bako poto buzoba botala nde ba poti pasteur Roland Dallon bomoni prophétie wana bino mo bomoni prophétie wana comment est-ce que bato belé ba traitango eza ya lukuta pourquoi yeba kité bako kangaye boyena boy nzamba za miséricordieux ngana yebsa bato soki oyoki prophétie wana to kotina moi sujet wana oya pasteur Dallon soko oyoki prophétie eloko ya liboso eza examiner yango nanu ko rejeter yango te kondima yango pe directement te il faut toujours examiner otala est-ce que prophétie oyo ezoloba makambo ya solo to ya lukuta nzamba peso discernement et là on se roya quelques années plus tard et là on se fallait ça la diable peut dévier un peu ma prophétie tala lelo réseaux sociaux bah comment qu'on traiter pasteur Roland Dallon qui ma prophétie na eza lukuta patati patata mais maman nzambe eza vraiment compliqué tout ça c'est les réseaux sociaux alors comment on a la façon de parler à Denis Lessi na Koffi Olomide ce sont des gens bayeba na bango donc nzambe déjà la si Denis Lessi toyebi déjà que ezalaka bongo que azana ye mutu ya simba chakal ndenge moko alobaka que non nga na mosali na nzambe nga na za boye na boye oui alliance oye asala na nzambe na ye nga na bino toyebi te il y a d'autres choses mutu mususu oko condamné ye mutu mokili nzamba yebi ete mais omona pe mutu abongo pe nzamba osali grâce bato loko ba Denis Lessi ozomona malgré ba pétage na ye mais malgré ba pétage na ye après ça peut mutu prophétie se réaliser asambeli pe mutu abiki bato musu basa bongo asambeli pe obiki mais malgré ki pétage na ye
mais lelo bato beye bakomi découragé quand na babiloko ba pasteur oyo bato nyonso bazondima lisu ba pasteur te parce que concernant ba comportement ya ba pasteur na ba réseaux sociaux lelo aujourd'hui Denis Lesi biso toyebi comme un pasteur moko a un pétage mais malgré ça il continue son église l'église na ye bato pe bazali na mona ki vidéo la fois passée ba postaki on sentit ki pe bato moko mon église ko yo kana ba commentaire bato bazotuna oh siko pasteur onenga zaboy bandimine balandaka makambo asala na réseaux sociaux ou comment est-ce que bamona makambo asalaka po basérie moko bino moko bomonaka ya basérie abimisa album na ye basérie abimisaka album ya pete abimisaka album biso nyonso tomonaka ndenge mwana mwasi wana yokatai abi oyo tosala album eza ya nzambe eloko esekisanga na parti wana eza album ya nzambe te eza ya mokili te eza kaka album ya katikati donc osati eloko moko osati oyo aventure na comédie mwana mwasi wana tai wana azobina mais na comprendre te on dirait bazongisa ye na nzela donc bato sikoyo bakomomona yango normal malgré makambo nyonso azosala baomona yango normal eloko ekamisanga nde yango wana natana bi oh mais comment pasteur akokoma tina niveau boye c'est que apengwi mambo nzambe ezosimba lisusu te mais omonaka bandimi baza na église il faut koyeba il y a des bandimi et des fanatiques eza na bato mosusu ye azalika fan ya pasteur wana malgré moni pasteur ana azosala mabe aza kaka wana malgré ba rumeur ezobima ye aza kaka wana mpona ye aomona ngo ya solo il y a des bandimi ba pasteur ba chaka bandimi na kisi bazaka toujours fan na bango bazali oui bazali donc pasteur atie mundimi na kisi mundimi wana azalaka toujours pembeni na ye bazali. Alors concernant ma polémique ya bango mibale ce qui est vrai Koffi Olomide na on l'appelle comment Koffi Olomide na Denis Lesi bayebani Kolanda et l'obéli à Denis Lesabi kutana ta pas plus de 6 fois. Donc cela veut dire bayebani kutani to kaka vidéo na chela bino la fois passée oyo Koffi Olomide azolo ba Denis Lesi andoya na tongo omona ye na ndako boye na boye. Donc c'est que na donc na kuzu ando ke no pas Koffi Olomide ba fandi pe ba sombele pe 20 ameli yango ngana yebisaka bato mo ba pasteur bate ya biso basala nzambe baza bato lokwa biso donc so za poso sumuka te kanisa ka ke mosala nzambe wana oyo mona kana aza mosanto soko moni ange soko zo considérer le roi ange ndesko place ko sumuka jour ko mona mabe to place azo silika ndoko sumuka. Ce sont les gens comme nous basilikaka basepelaka bakotaka nini deuxième basalaka nyonso o bato basalaka sauf que différence ya biso na bango grâce o ezakati na bango nzamba tchai grâce wana yo peut-être ozana ngoti mais il faut s'attendre à tout mutu aza mutu atate ya kazo pumbwa mais ana point faible na ye aza pena mabe na ye ceux donc considérer bongo que non aza mutu ko silika pe omona ato moni un jour na problème au soumukate parce que azaka mutu lokola yo ce qu'on imagine que nos pasteurs ako beta il y a des pasteurs au til le bon mela fort ba melaka so o tuna mingi ba petit o ba fanda na ba pasteur wana o tuna bango mingi ba ko expliquer ate o vient na tinda nga abi petit benda mo 20 mo boye beno na denga système bat ba yebate baza so ba pasteur le roi ba Denis Lesi donc yé déjà to misani na ye to comment remonter normal pour na kale tout ça ka batu libaku makasi les gens pensaient que non pasteur oyo boy na boy mais aujourd'hui bat ba comme mon c'est normal ce n'est que normal bat ba mon normal makam oyo azo sala bat ba zo mon normal yango bo sumu na bino te to bi déjà identité à batu yonga na bisaka batu soki on se retrouver place moko que non église ozo que to pasteur ozo s'attacher na ye au salo comédie
Mama tika. Mama tika. Ngana na prophète moko boye. Likambo wana esalame pa bato baza close nanga. Pour ma il faut tout le belakango. Oui, ils ont sujet de Denis, c'est parce que c'est un pasteur. Donc on peut cet exemple où ils ont lié na marambo pasteur ba prophète. Mutobe a peut son prophétie au coquille ko imaginer te. Au peut son prophétie à makasi. Mais na coulisse mambazo sala. Au kokati. Nabi prophète moroboé, à qui pas pasteur a payé place. À comment travailler dans l'église wana et comme ça des histoires vraies où salami na bato baza proche nanga et comme ça là que prophète wana alingi mwana pasteur papa ka ningi za la côté na ningi na bala yebwe na prophétie à solo nde yo ça là que pasteur andimi relation ya mwana na ye na prophète oyo engagé na église parce que ça na prophétie makasi boyebi biso biso bato lingara, on aime beaucoup trop de prophéties. Non, le baka biso en général quoi. On toujours sur linga soka qui prophétie ayo kanzamba lobini mais ils oublient que ceux qui ba pesio prophétie, il faut prier pour nango ceux qui ont malamu ekokisama. Ceux qui ont mabe wana ekokisama te. Mais pour na biso bato mona so ba pesio prophétie, oui, et makaka on dit amen au pesi au semé. Non, il faut prier. Tellement bato bazaki trop l'église pasteur a pesi confiance et pas ya prophète wana. Et on ça que prophète alingi moi na pasteur quand on sabino pasteur andimi relation peut fonctionner parce moi na se retrouver pour na zem sans même dot, sans présentation. Et buena. Ah, quand pasteur na pasteur bazaki na mpeka bato chobres nde yoko sala que mwana aboti. Après quelques temps, les mêmes prophètes quand l'église wana a senté les sous-sœurs mususu. Quand l'église c'est un protocole a senté les pasteurs est au tal la babi oyo comme sérieux atali bo moyen zate nde bengana prophète wana. Donc c'était moi na pasteur et ko senté sous na protocole les pasteurs atali habité au aventure nde a obengane. Bon moi ce qu'au niveau mambo koma ana prophétie sorry ana prophétie moko makasi mais balati sie kindumba na kati. Je crois biloko bebo keba. Sœur moko perdait libala na ye. Quand il ba prophétie apesi encore biso moi je parle en général biso batoto lingaka ceux qui ba fongole lio ba to fongola bible to na nzamba lobinini ba prophète mi baloba bongo bandi ko etalele ovina tala kutu boye osala ki boye na boye wana biso oza séduit bato mi bazaka séduit na prophétie. Sœur wana et ko sala et ça kinini et ça peut comme ali sur moi muke pour to komi déjà ko chuter l'émission na biso bobi que moi j'aime bien ko donner ko peut ça exemple mes amours ceux qui s'abonner na noter kota abonne-toi partager mikolo na oganga makasi te mikolo na ndolobaka malembe parce que kolobaka chaque jour ko sala vidéo it's not easy donc les amis ça na biso on n'a pas de choix on doit le faire mais so bon na zolo ba malembe donc il faut qu'on a le bamalembe ko ganga makasi talaka pour mo koma mibange voilà et ko sala que prophète et sœur wana balaki erabali sœur azobela ti ba ko découvrir que sœur wana balaki mbongo libala na il a fallu papa bango na mboka nde fallait lia liba mbongo libala bango bazwa mbongo libala ba pese pa papa mobokoli donc mobali ya maman na bango quoi c'est qui est vrai abokola ye tina nenga bali siko akoti libala azobela kaka papa mobokolo mutali ya mbongo papa pe kuna na mboka na accompagner na kindoki ya kisango ah ngai na botio malgré na bokoli te OK obali merci enjoy libala wana mwana mwasi maladi le ndenda ba prière mobali ya ko découvrir que
mbongo libala bapesa ki wrong people normalement papa bango fallait alia nde mobali asali ba recherche tellement lingaki mwasi ne bolanda lisolo bien tellement lingaki mwasi na ye asali ba recherche ay ko découvrir que non oyo azaki papa mobokoli aluki papa ba contact ya papa e bake koluka papa na mboka siko mboka omoni mboka siko mboka ya kati ya mboka ya village po bazwa papa il faut muto afuta transport akena téléphone afuta soki moto soki nini akende tina fond place papa zalaka nde mobala soli na papa nayebeka ke bokobenga ngai nde expliquer papa tala bana bali mwasi na ngai mwasi azobela papa bi nayebeke ozalaka bongo koma yo mbongo libala oke kopesa mutu mosusu mobali alobi nga nayebaki na nga te papa nga baprésente ngai papa wana nakoyeba ndenge papa ok ya pas de problème nga naobala mwasi na nga deux fois naotindelo mbongo libala bomona mambo ezalaka na mokili oyo nde okosala ke batindi mobali atindi mbongo libala atindi mbongo libala epa papa bi ok c'est bon continuer libala mwasi na mobali oleba continuer na vie de prière allez mwasi se retrouver place basambelaki bango na il a fallu bakende bango te continuer bango vie na bango normal mwasi okine bien ekosala ke mwasi akoma okende siko ba prière na ngomba epa ya prophète mosusu ngomba. Qu'est-ce qui s'est passé pour tous à pousser émission ici déjà? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amours? Et on sait que car le même moisiwana, la même moisiwana, a combiné bima na prophète wana likolo ngomba. Donc hier à la qui mobile la qui prière, a se retrouver yena prophète likolo ngomba, bazo beta na magoda kuna. Ba prière eleki, ba ke na zamba, ba sali mangam bango. Après babimi mobali pe na ebite ka bobika bangomba mikolo parce que mikolo ba montagne ya mikolo yo ekoma bato musu bakoma ofanda ba créer ba tente na badarawana na mangengenge na ba luzizi les na bato musu moni ke donc azo passer vraiment temps ebele kuna na ngomba quoi nde na ebite qu'est-ce qui s'est passé ba signaler mwasi mobali wana oya balaki mwasi na deux fois aye kokuta mwasi na ye ya libala na prophète likolo ya ngomba na kati ya point moko boye akuti bango bauti kobeta na bagoda mobali ye moko na misu amoni na zamba pe en plus mwasi ya libala vous comprendre pe prophète wana za prophète moko likolo ya ngomba wana azaki prophète moko ya makasi ya nguya aopesa bato ba prophétie zo se réaliser aza pe na bato ebele bayaka na ngomba wana mais bayaki kokange na mwasi wana libala mobala yo kanga bango likolo ya ngomba ba signalaki yaka do era kebe pou na ngomba na mwa kwe moko kota zamba moi ça s'est retrouvé boy le temps là tabilamba na prophète malheureusement baboyaka ko filmer collection na réseaux sociaux nde mwasi wana libala ekufa est-ce que vous comprendre dans la cas il y a beaucoup de choses à développer donc na mamo biso tozomo na ba réseaux sociaux oyo pona biso to comme on normal un prophète a lo bani mambo musique à mokili un prophète mora okene na bar a okene na boîte alati chapeau biso to mo normal or ce n'est pas normal et ça normalité et ça normalité Denis laisse aujourd'hui bah comme on est le quoi moi animateur moboy pasteur moroboy donc ba pétage malgré mambazo lo ba oui alo ba mambo se réaliser bah comme on est normal mais il ne faut pas oublier à part Denis laisse il y a aussi beaucoup de prophètes ou de pasteurs pareil il y en a beaucoup Kofi Lelo toko condamné Kofi parce que Kofi tobi ka sa musicien profane à cause de nyons oya lingi ya mabe nyons soka sel bat ba mona normal mais un homme qui prétend être serviteur de Dieu il y a d'autres choses ou akoyi ko salati parce que ça na bato belé bazo ba holandai mais tellement biso bandimi to saka bato a sentiment otalika be été azaka mutu papa na ngai azaka mutu alors merci beaucoup je vous aime bien
Si vous avez un commentaire à ça, n'hésite pas surtout de le faire. Espace commentaire, ça juste là en bas. Vous partagez, vous commentez, vous aimez, sans oublier la cloche de notification. Nalingi bino ya trop, je vous love, je vous amour, abonnez fidèle, ya Bibi Chumbomo officiel. Vous partagez massivement ma vidéo na biso, ya ngwezo ça parce que et puis ça biso bakasi, ya koye la bino le sous ba contenu et belé. Merci énormément na ba abonné fidèle bato bazo benga. Tu as besoin de la promotion, tout ça, la promotion, il y a œuvre nayo, il y a maison nayo. N'hésite pas surtout de nous contacter, partager nos vidéos, aimer et sans oublier la cloche de notification. Ok? Quant à moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye! À la prochaine! Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.